bandeko ba congolais bosambelaka butu tongo pokwa butu bosambelaka nzambe bozomona makambo eza ko changer te bozomituna te pourquoi est-ce que lito ya nzambe donc kufa po ayoka bino te est-ce que loboko na nzambe eza mukuse po asimba mboka wana te soki makambo za kotambola te ni nakati ba famille ba problème batu bayokanaka te nakati ba société problème batu bayokanaka te nakati ba mabala batu bayokanaka te nakati ba parti politique batu bayokanaka te nakati ba église batu bayokanaka te yango mboka zo kende liboso te pourquoi puisque boza ba idolâtre le même congolais bakendaka ba église chaque dimanche et ça le même congolais bakendaka ba bar chaque samedi. Le même Congolais qui est à l'église chaque lundi, mardi, mercredi. Le même Congolais qui est à théâtre, qui est à vendre oyo, bali ko bebi samboka. Le même Congolais qui est luka elongi nzambe, soit disant na moi, c'est le même Congolais qui est à butu na kati banda ko banganga. Mutu akufi, nzambe azui, mutu akufi, c'est bon, mutu akufi. Mutu nana kotika la mokili bela. Mais pourquoi bozo yembela mutu akufi, bozo yembela nzembo? Si vous avez que les païens au balobaka, bolobaka sous que musique nzambe na musique mokili baza na raison. Puisque ba monique besoin même na bango na kati ya studio pour na koembela mutu akufa. Congolais bo fongola misu ya molimo. Congolais bo tika idolâtrie. Nzamba tchak nga cœur na solana quelques musiciens congolais o na yebana ki na bango bien. Oh peut-être que le loto a sous la même ligne te pour ngana longwa ba biloko wana biloko na bango na longa biloko wana na meka solana na moko mi balé na komeli bango surtout bon réaction jusque là na moni moko à répondre nga positivement que ayoki mais ndeko koyoka kaka te mais luka o lukelonga nzambe luka o sala nzambe na bosolo tango zo ko tsala musala nzambe pona kozwa mbongo nzamba za kuna te tokozala biso nyonso tokozwa lifuti soki Yesu azongi tango akozwa biso nde tokozwa lifuti tango mokile kosuka nde biso tokozwa lifuti tu seras pas payé puisque donc oyembelaki nzambe mingi et puis otekaki banzembo ngo lisusu naye kobeta vraiment sete na bandeko na ngai oyo tozoloba munoko moko eza congolais Brazzaville eza congolais ya Kinshasa eza ba congolais mususu ba plutôt bazali éparpillés na Angola tout ça soki mutu akufi bayembela kayete soki bolobi ke boyembela ka nzambe c'est que bozo bwana kokosa biso bwana kokosa biso pour qu'est-ce que bozo yembela mutu akufa boka est-ce que so boyembeli mutu akufi mutu na kosekwa lisusu boka so boyembeli mutu akufi mutu na akufi akoyoka bien akosepela na bino. Congolais botika idolâtrie. Ça qui vraiment pour na ko tia parenthèse dans ma cambouana.